chers internautes, vous qui nous suivez en direct sur congomillennium.com. Mais oui, bienvenue dans votre nouveau numéro de 1000 couleurs de Millennium. En fait, 1000 couleurs de Millennium, aujourd'hui, vous présente encore une nouvelle couleur. Il s'agit bel et bien de la couleur sportive. Oui, la couleur sportive, parce qu'aujourd'hui, le 16 janvier 2017, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo ouvre son tout premier match de la CAN. La CAN qui se joue au Gabon. Oui, la République démocratique du Congo, les léopards de la République démocratique du Congo vont jouer avec l'équipe de la Maroc. Et puis, nous allons savoir ce que pense la population. Nous allons avoir plus l'avis de la population, les pronostics. Les léopards vont-ils gagner? La sélection qu'a fait Florent Ibenge, ça va tenir ou ça ne va pas tenir? Ça va se savoir dans quelques minutes, mais prenons d'abord les avis de la population. Balobi depuis Florent Ibenge koti masolongo ba mama batie mutuna makamba bale mama na biso tomoni bien et koti système toujours ya patriote mbote mama. Moi makasi mama kombo nani? Ouais, il y a biso na kombo nani mama? Kombo na Maman Ritz, tout le monde déjà les côtés là, c'est symbole il y a mot comme ça patriote solo. Il y a biso le léopard azobeta contre Maroc. Léopard a gagné tout à population yo. Papa, dans les lots, 2-0 kaka. Et Beneteka Mibali. Dans les lots, dans les lots, Penza a gagné. Nani a banda rotia bilelo. Papa Bisso. Et Bisso, papa Bango, Léopard, Bongo bato balo bakelo Ibenge kutu classement mo za bien internet ka to kola. Papa Nama. Oui, Bisso. Na mati mo ma pa simana. To beta. Eliboso Ibenge koche c'est que ye penza a koche so ya makasi su koleka. Ibenge des fois. Et yo kani balobeza ka système Ibenge koche. Tozotambola tomoni pe ya kuna ali kola wewa mais toujours patriote changeaka te. Les pusani pembeni ya papa. Atel Sabiso mote ndeko tombola mo mngongo yebisa biso mate lelo za ndenge nini. Nashukuru sana ndio ya football ya leo tutakanye leo. Kuna maneno kuna shida sana. Est-ce que yozo mona ndenge nini likambo classement Ibenge? Est-ce que ko simba sélection za bien te pona yo? Sélection eza bien toko chabango. Léopard selo yo ko gagner combien tombola mo mngongo? Toko chabango 2-0. Selo yo bien liboso na o markango. Selon ngai mais to gagner kaka, to gagner espoir biso fallait to gagner kaka. Balobi en tout cas espoir eza toujours et pas ba congolais ba bitu ko gagner petit yaka petit pas ça toujours. Balobi jango na bana mike pa koti yango mbote yaya. Tomoni yo pe bambi ba insigne tout ça na vrai drapeau ya mboka yebisa biso na match ya leza ndeni. Les cabiers to gagner 3-0. Yebisa biso na otabia liboso. Tabanda bien liboso botaka. Jordan Botaka otabia liboso bien mibale. Mumbele bien misatu. En tout cas, balobeza GDG Botaka Bolingi na Mumbele, on les a pronostic à petit na biso. Tozotambola toujours na idéologie tozoba ya balobela ba pesi la match de Canel toleka. Tozokoba toujours na idéologie to moni pende ko na biso azawa mbote ndeko. Soko tombola ngongo yebisa biso to moni au patriote solo bien vareux zo soutenir Léopard contre Maroc et pronostic nous a match za combien? On va avoir des bizarres. Ouais, qui va marquer on va des bizarres. Bon pour la bateau bazolo ba que sélection Ibenge za bien te yo mona on ndeni. To Ibenge ça les sélection bien. Je vais ça kitoko. Ça en forme non so il bien. Bato babiro ba maghrébien ba marocain ba compliqué biso mais c'est lo yo bien liboso na ko markango. Bon pour la bien liboso na habité mais to tient bien liboso. Biso to bana obi pète aussi ici. Et si la population congolaise va douter jusque là. Parce que calme toi qui va bien qui va makasi RDC. Le long fort. Et par bien ressemble ça tende européen qu'on a balancer drapeau to komana nous pas naé. Merci papa te libérer yo. Ndeko pa mbote ndeko yo. Et l'on va le mettre mais au boma bango. To boma bango combien? 3-0. Selon yo bien liboso na obandiango. Bokani. Bien mi balé. Bolas. Et bolas ata. Et ça montaka tant à côté à na ici. Bongo bien mi sat. Bien mi sat de Zabakam.
balobi bakambo bien misatu GDG tozokoba tokotambusa bayaya bamomi bakopesela toleka. Ouais, GDG tozokoba toujours balobi tozopronostiquer vrai congolais akoyebana nani alingaka Congo nani alingaka Congo te ba patriote solo si balataki teni ya pe tokuti na kopi mais yebisa biso oza déjà la teni ya Léopard match ya leza ndenge nini match ya kitoko fort donc match ya avec le Florent Ibenge fimbu na fimbu chikote donc lelo ya perdre 3 points lelo assis. mais bato balobi ono sélection Ibenge ça les a bien té moto apesa Ibenge chance na Congo azalaka te asalaka ba surprise na Congo donc lelo Congolais nyonso aza calme surprise lelo devant Maroc. Balobi ndeti kaka équipe yango je bana tena na rotia bina na rotia te finalement pona yo nani mutal bosa ko banda bina Léopard bon pona ngai lelo pona nga joana ko pesa chance bo ye merci mboka na salim to ko banda bi pona ngai bakamba zali en plus na pesi sous chance na filmer mubele ndombe zamba okata fumbwa donc veut dire fumbe okata na lelo to okata fumbwa to kolia pona filmer mubele ndombe dans match ya wo balobi match eza wo tozokoba toujours ba vrai Léopard ba vrai congolais ba koyeba na parce que trop des infiltrés ba wane ba côté même totimela bango karaté tole. En fait, tous les Congos sont en tout cas déterminés. Tu pousses un peu de collaboration, tu moni pas ça sportif. Mbote ndeko. Match à l'élo, yo so mon angon nengeni. Pour le match à l'élo, tu as vu c'est bon que Fimbu et Kiti na Gabon. Les Likamba Fimbu et occupé tout. Nangonga oh na yebisa bino Fimbu za na Gabon pour le match à l'élo donc match est 3-0. C'est là on a au bandabi mutaliboso. Tout na mkombabi mutao bandeli boso tu as peut-être ta chance là Kebano. Après deuxième but, eza Mbele, troisième but mutokucha eza akusuki so. Mais batebele ba douter la sélection ya Ibenge. Na Congo de Sabino eza na mutokucha ya ndima Ibenge. Ibenge bandimaki na kati ya terrain. D'abord c'est le bien beau titre na champion de Baba azu ba sali mabe mais tout le monde qui ba résultat. De to pese chance to ebi na kan to komati na suka. Zabon. En tout cas aussi mba tomoni na banzele ba vrai chéri ba kotelo kwango bozwa kaka ya koloba pasi mbote mama. Mbote papa. Tomoni pe ba mama très motivé ba nini tombola ngongo talisa bango match lelo za ndenge nini. Oh papa match lelo za 2-0. Lobela bango. Lelo to za 2-0 lelo. Ba ko sentir que RDC eza équipe à makasi. Tobeta bango bato balobi ono bamarocain bandi kuona nde tikaka tokokaka bango te papa eloko te baza eloko te bala kindobika mpena baza na équilibre nyonso baza nango tobeta bango 2-0 balakisa bango ke Ibenge aza likolo na bango ya bakotiko nyonso aza kotiko ok balobi jango eza kaka systeme équilibre kindobika po ezwi tomoni mpe yaya ye yebisa biso match yango eza ndenge nini mpolanga match ya 3-0 score la biso pena pour la leo tobeta Maroc pour la 3-0 taka ndenge abeti mais bato ebele balobi ke Ibenge sélection eza bien te sélection ya kitoko kana sélection ala ya togane kaka kozanga bola selo te togane match 3-0 balobi en tout cas GDG tozokoba toujours bapronostic ezokoyebana bafrai congolais bakoyebana bacongolais ya pata kunia mpe bakoyebana karaté avant match ebanda ça va se savoir tole ça continue toujours tozotambola tomoni mpe bandeko na biso bazoya toujours ebele idéologie le vrai congolais bazoyebana mbote papa yebisa biso nano bana Congo bazolanda yo match lelo bato balobi ndeti kaka mwa kobanga bamagrébien il paraît que bakomplikaka biso match lelo eza ndenge nini calme match eza bien eza match eza wo déjà bato balobi non mais Ibenge sélection na ye wana eza douteuse tout ça yo ezosala mpe kobanga te nga teke congolais Ibenge asali frais sélection to bon joueur bamagrébien na tomona bango tite match bien misusu balobi match ya Léopard solingo otala yango bien fozala na mwa likaya bamungu apo tension ekokita ya tout moment bachance nini ozopesa Léopard wana Léopard akala donc Léopard lelo Ibenge match eza bien donc napeti Ibenge toutes les chances ya monde mpo na yo pronostic eza match ya combien match ya lelo bayaka match ya 2-0 kaka filme ndenge ozomonela nani bakofungola masolongo babi toza na premier but eza nano bakagol bakambu deuxième toza na ye moko die merci mbokani deuxième tokulitire masolo debord nini tede donc dembala mo tokangi fili tokangi après tozili baivoirien vendredi balobi kebe eza systeme ya kindobika na équilibre si tobetaki kindobika na bavoisin turo totalisili bandibu wana
mutu na mutu fimbu na ngonga na ye tomoni mpe ndeko azoya epe lisu mwana mboka naza siri ye mpe aza sportif akopesa mpe pronostic na ye mbote ndeko tomoni yo vrai congolais vrai patriote tombola mongongo oyebisa biso match ya lelo oyo ozomona yango eza ndenge nini tombola mwa mongongo me bato ebele balobi sélection ibenge ondire eza bien te ye moko moto aza maître moto kotala sélection équipe nationale na léopard tozomona nani na nani bakofongola g ya babi soki bakamwa bandi te akobanda nini oyebisa bakongolo balobi ke match yango fo kotala ngo na makayabo mungu nayesi bango kaka bazala kotala ngo bien na makayabo mungu ya kitoko banini toleka. En tout cas, tu comprends que Baya tout baza déterminé toujours. Te rappeler bien que toza na commune ya Masila précisément na Rai kota Mapela, Baya ya très mobilisé tout le monde, tout moni kaka, moi ba vuvuzela, moi ba bikoti ba fares banini. Cela nous match yango lelo selo yo ezani ndenge nini bato ebele bazo banga est-ce que tokopola to tokosala nini? Match lelo il y a trop parlé la bouche mal. Ouais, c'est mon mongongo penza. Na micho match lelo toza ko banga te to ke Maroc équipe mo to bete facile to gagner mingi te mukia kaka 2-0 bato bele balobi ono ba maghrébien wana ba komplikaka biso léopard tindika tia kale omona ba tension osalama mo le pas lelo eza le pas kala te toza ba joueur ba grand joueur ba ye do o ba uti ba mikili do ba joueur do ba jouer belé pour ka sate ke so bola sa sate nde to ko pola. Donc, gagner match il faut parler 2-0. En tout cas, il trop parler, peut tuer. Tu peux s'en prendre qu'on a biso za hôtel Isambo Tendeko. Et naza si yo posa congolais. Ouais, tout fait. Yebisa biso na match lelo zo mona ngo ndenge nini. Match lelo ya olobizati. Trop parler mbanga passe. Trop parler mbanga passe. Mbanga passe to lobi lobebele to kuti. Donc ala mukio wana ya mwana kaka. Donc match lelo ils sur 2-0. Mais balobi no match léopard sur zo telango foli ka bo mungo ezala poko kita attention yo zo banga attention te système ba calcul de chez moi. Est-ce que tozala muto ko tia pe bina léopard ndeti nani na par na ngai mbela zawana takazawana c'est dire ma boîte zawana. Donc j'ai déjà balobi ba rotia et rotiama to baluka simamona pe ya kazawana balobi ezali kambo ya léopard mais ça ne dérange pas ce qui fait pas na vie ba kota ngombo tendeko mbode et yebisa biso no match yango zo mona ngo ndeni bato bazo bangela ibenge ba changement na ye ono azora ba joueur na côté bato ba mona tika to kopola contre bandi bwana yo lobini oyo eza susu makambo te ke oyo ba pourcentage ndenge ezalaka kala lelo tokomaka match ya oyo ayebi kobeta nde baclassele po atiela biso babi en plus ke o soki ndenge ni te lelo tokobeta match o v ya ima na renaissance tokomi na minute eloko moko toluka kaka victoire ya RDC donc tobanga te nyonso te eza deja ya kosepela match eza wo donc ibengelela kokoche ndeti nyama. Donc, il y a un coach qui a été venu, il a gagné. C'est là où ils ont pronostiqué combien 0. Donc, ceux qui ont diminué, ils ont gagné. Mais ceux qui ont mati, ceux qui ont 4. En tout cas, Balobi, ils ont un pronostic. Tu peux s'en pas ndeko. À la Tivarez à Léopard, mais toujours idéologie film ou la film Bombote ya. Tout le monde match est à 20h, mais déjà moi je suis petit Varez, je suis pas en train pour que comme le son pour la relate ngo. Tombola mo ngongo. Na zelo ko banga te parce que na sing na mboka na ngai quand ba komi film na film bo ba film na film. Selon yo pronostic na eza match c'est à combien? Bon, selon ngai match eza vraiment makasi. Maroc ala ekidon. Coach na bango Hervé Renard ala meilleur coach d'Afrique. Dans la mimisé était match eza vraiment makasi. Espoir la radio gagner à 2-0 voilà là il y a bang ezate sans tension sans calcul il y a bang ezate donc ba coach en vous aussi coach Togo Claude Goye mo bang ada ibenge coach ni yani isusu ina tigali ya Côte d'Ivoire azo bang ibenge donc coach kwa makasi kuna ya ka Hervé Renard ina ibenge ndi baza bali kolo peso ito to qualifier na donc na poule wana eza RDC na Maroc. RDC na Maroc ne baza qualifier. Ni na loba na ba Congolais ni so ba ke somba makaraba mungu avant batela match ba kitaka attention. Bon ba Congolais wana vrai Congolais on se met ba mungu ati. Oui. Congolais solo on a toujours na espoir to gagner.
match mpe ezalaka na score moko te eya na victoire eya défaite eya mpe na égalité nyonso oyo ekokóma tokumisa nzambe eza vraiment ezala balobi eza ezwi makasi na ntangi ya kopolama ya kogane mais mpo na baléopard de la république fimbo likolo fimbu tosa moto asuka to décalé. Ouais, j'ai des jeunes ndeko mpe tomoni bien ke na boulot mais teni toujours ya léopard yebisa biso yo oza rwandais te bosinfiltre. nga na congolais ya makila 100%. talaka na osala mosala me nalati elamba oyo ezolakisaka lelo 2-1. donc Jordan Botaka ocha 1, Cédric Bakamu 1, bango ba ocha biso bi ya penalty. Donc match eza 2-1. Match eza 2-1 wana lobi yango ba ya solo. 2-1 Jordan Botaka 1, Cédric Bakamu 1. Bango ba ocha biso bi ya penalty. Obike na minute oyo so toke marché liberté to mona ba congolais belé ba osumba makaya ba mungu po match ya Congo afota nango molika ya ba mungu po tension matara pa mapamba to banga te. Attention na eza na temps kala mais lelo avec Ibengi azo coacher toza très sûr malgré eza équipe adverse il faut se préparer mais toi très sûr que tozoa victoire. En tout cas, merci Balobi, l'espoir fait vivre. Moi, je ne sais plus continuer cet élément et surtout que l'État nous fait défaut. Nous vous laissons d'abord suivre ce que nous vous avons proposé. Et puis, sachez-le que du début jusqu'à la fin de cette grande fête footballistique, Congo Millennium sera toujours à côté de vous pour vous informer, vous présenter les émotions et surtout tout ce qui se passe à Kinshasa. Et soyez déjà rassurés que vous aurez les émotions et puis l'attention qui va régner ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, avant le match, pendant les matchs et après les matchs. On ne va pas vous laisser isoler. Merci si vous avez aimé cette belle image. Là, vous devez être manifesté beaucoup plus votre reconnaissance envers celui qu'on appelle Jurès. Merci à toi Jurès pour ces belles images. Et là, je vais encore remercier et saluer l'ingéniosité de la grande équipe des Congo Millennium. Et pourquoi ne pas saluer les grands monteurs des Congo Millennium. Quant à moi, Bello Belkam, je vous dis, portez-vous bien et la suite au prochain élément. Bye.